Tumba, au cœur de la population. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, partout vous suivez à travers cette belle émission Pointi Coin. Je crois que mesdames et messieurs, vous avez bien la biso. Donc Pointi Coin est une émission où tu as rapport à tout l'arsabino, maïma ko passé, maï ozo leka na environnement. Voilà, le lolo aza awa na quartier 13 précisément sur Maître Coquet et pas wapi oyo. Tu ko meka ya ko solo la bandeko, tu ko meka ya ko tala circulation environnement, to meka ko yebango parce que donc pour l'instant, il y a des choses aux l'environnement et aussi maté entre quartier 6 et quartier 13. Ils ont vraiment mal à monter. Tu éviter ceux qui ni les kawana, ceux qui montent à 13 à côté 6. Bata 6 kuna ba menacer ba botoli, monte pas à 6 soit à côté 13, ba botoli. Vraiment tu éviter qu'est-ce qui se passe entre deux quartiers frontaliers, tu éviter tout le vanini. Voilà, merci Nabi que partout aux alliés donc n'habiter n'importe quelle heure au Bozibiso na Tongo. Bonjour pena pourquoi ba bonsoir Nabino donc Nabi que Pointi Coin et c'est une émission Oyo. Donc c'est l'émission qui vous aide à connaître ou à découvrir les événements autour des quartiers. Donc Pointi Coin tu recomptes partout à travers le Tumba télévision. La télé de la réflexion gilloise, Native Télévision. Merci celui derrière la caméra, donc on appelle ça Rambotena, Yemoko, c'est dit que Kambo, donc le Kambokota, merci à toi, pourquoi pas à celui qui est toujours à la rapproche, prenanga, donc M. Kambak ici là, donc mon confrère, je vous aime beaucoup, donc toujours Motena. Banderonanga, Banjilois, vous êtes partout, vous allez. Nabi que moi na suka joga bolinga ki tobo ba pa to zo mo na te na ki vraiment moi mon kemke moi santé ça moi bien moi santé mais pour l'instant donc nabi que lelo donc nzamba bateli bon donc mamu tout proposé na toujours lelo devant étant na bino yo moi na suka ba joga na quartier 13 quartier ba te belé ba ndenge na ndenge quartier 13 awa toza awa te pona ko citer ba koma ba tout mais eza quartier 13 voilà nabi que muta si ma caméra c'est que Kambo on me repère nga ba réaction image to me goye ba réaction batou to me goye ba détail bandeko maman to zo quelques frères na bandeko baza babita en koto yo ba pesa biso si c'est vrai est-ce que ba problème ils vont se passer na entre deux quartiers so eza vrai ou eza faux parce que télé za moko pour la commune ya Njili et Tumba télévision on a pesi moto na instance nyonso pourquoi pas donc ba continuer ngai toujours mon major John donc dans le district yebi masolo donc pourquoi pas aussi à donc autorité municipale papa Banebele papa nanga papi Mbumba toujours donc premier chef ya commune ya Njili papa Banebele donc la pesi moto nabi que c'est dit que Kambo o ya sima ya caméra me repère nga ba détail to me rezo ba maman na biso bazoya voilà mon maman zoya koto je crois qu'elle peut être dans la grosse maman donc maman bonjour s'il vous plaît bonjour bonjour comment on a ni Dorothée maman Dorothée vous avez moi na Njili oui na quartier ni Bimbanti Zamba voilà aux amants na 13 oui au-dessus on 6 oui donc circulation dans nini on dit na bien est-ce que ba botolo biloko te ba kaleo te mais tu qui est par-ci par-là que non que magambo les gakoto na quartier 6 na quartier 13 au côté ba botolo mandunda ba botolo ba sali ba dégâts mais donc la ville est calme et banda osala mabongo mais sikoyo kimi ezali voilà donc l'enseigne na autorité ba otala yo partout bandeko na biso ali banda ya mboka bandeko ya Njili bandeko partout bazali na pesi bango ka mbote mingi nga mama Dorothée na vai na Zamba numéro 52 donc maintenant la situation est calme hein kimia. Merci maman de côté, merci pour la confiance et merci pour la fierté. Toujours continuer film. Donc MK Magazine là, toujours te bagi te remettre pouce à la rade. Donc Magui après ça TV mon côté. Donc maman, mbote na yo donc dans la vous comprenez que bah donc ils ont profité mais bande ba ko ki ma micro dans invité micro ça la passer. Donc to me repousse na moi kuna na venu suivant Mwanza ba benga ngo to me repousse na pour te me comment la situation est en train de passer dans quartier 13 to me ba réaction à bandeko to me ba point essentiel parce qu'il y a des gens on va plaider partout que non la situation vraiment est très situation vraiment est vraiment bien té bandeko mususu mo na tamboli à côté boye ba menacer ba caler ba botolier to me bango si c'est vrai si c'est faux na ba imboka bandeko baza koto yo ba pesa biso ba réaction donc yomoni na commune avenue Mwanza o bandeko ba libanda ba yebi avenue Mwanza ils avaient manani avenue Mwanza ozali na ngambu na nga ya gauche na etando ezali na ngambu ya droite ne avenue Mwanza droite na nga oza gauche samino dans le niveau etando ezali avenue Manenga voilà donc naza awa toujours na quartier 13 to koyeba to meka koyeba ba détail na bandeko ba détail na ba imboka o ba se player partout que non il y a des gens o wa le cas donc c'est la municipalité donc to meko yeba si c'est vrai
est-ce que la situation on a ya Bitumba ils ont continué ou pas? Est-ce que la ville est calme ou donc tu évité donc on se retrouve tout juste après sur votre image. C'est parti. Vous avez mon adresse. Ah moi na ba kwa. Mikolo ndeni koto to ki makambo 6 na 13 aussi mbaté. Tout est qui va bio ba maman ya 13 ba okota 6 té. Voi même que maman ba te kaka ba so kota ondité bana 6 ba zo kana bango. Siko yo tu wenda 6 c'est celle ndeni. Atoka na moni le côté. Le côté. So environnement est calme. Calme. Donc la circulation est calme et tranquille. Yo ko lo bani ba otala yo. Na pisika bango mbote de pe peut que bana na mibali ba conseil. Bana na mibali ba to sala kitoko te ko kare ba mama. Oboto ma fa une chasse ma tembe na tamsa ba to kima nango. Et c'est pisine de kitoko te na vieux ya passe mama bima kitongo ke ko ko soa. Bana na mibali batika ko sala yenge. Batika ko be ko to mo na biso ko ka étranger mo ko azate. Bana na mibali na pekisi ba ko penza. Soki makama ba ke nango esuko na neto banda ba sala ko susute. Mais nous tu wenda 6 non ça va. En tout cas ba tamboli bien na kutima kelele te. Kaka lelo hein. Ka te semaine ko banda lundi ba makamba ko za sute. Ça qui semaine au kuna mais siko za sute. Comment on baki comment nani? Comment na maman Simba. Merci ma pasteur. Palado bande koto boy mubulu na mokai. Palado bande koto boy mubulu na mokai. Bato yo bato sala mubulu jame ya mona bango. Mbanyana Yesu bateka Yesu likola makuta tatu. Abando ki bateki di Yesu bateka. Toujours là, toujours continuer toujours Nabino Elongo donc Pontikwa, je crois que mesdames et messieurs on est partout aux alliés, toujours continuer Nabino Elongo pour na koya koyeba sur le plan sécuritaire il y a quartier pe commune Nabiso to koyeba. Voilà, dans un monté na kutani na moko bambiaka moko ba kulutu ba obayi ba on a libanda ba yebie na komo menga na habité. Yaya bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment on a s'il vous plaît? Comme on a Alain Serouti. Voilà. On a 13, donc on est grandi dans le quartier 13 ans. Yes. Voilà, bien moment Biaka, il y a quartier 13. Tout qui sont par-ci par-là, qui est des quartiers frontaliers, et ils ont vraiment rouge et ali, donc ils ont aussi battu entre 6 et 13. Pour nous, au Golobani, c'est l'impression. Effectivement, 13 na 6, donc on est athées. Mes attentes, c'est ça, bateau 4 à machette. Basa ba buzoba ba mama ba uta 13 ba keso ba biloko na bango na 6 ba garçon 6 bazo boto ba biloko ba komo sa ba biloko moko donc impossible vraiment. Donc gouvernement faut soit solution pour la makambo. Tozo beta 7 mingi vraiment na ba kondi na biso la police ba me ko telemela makambo yo on a buzoba OSI là. Muta ko uta 13 moi ko ta 6 ezate. Po nini ba ko kale ba ko botola ye o sengeli ba botola azanango. Mutako uta 6 à côté 13 ezate po na nini bakoboto esenga baboto do insécurité totale na kati ya commune na Njilia et surtout vraiment na quartier na biso za frontalier entre 13 na 6 donc bakonza mboka faut penza likanisi vraiment ya malamu pona ko sisa eloko wana donc soki silité ezaka mapasi au côté 13 ba menacer au côté 6 ba menacer donc eza malamu te 13 et 6 toza loko mo biso toza na kati ya quartier 13. Donc bakonzambo ba luka solution pour na makambo. Donc voilà c'est que nazaki nango akoloba yango wana. Merci. Voilà, toyoki mwa mukie to repoussa na mwa mukie toyoki que peut-être toyoki que non et comme soki outi quartier 6 au côté ba batunyo est-ce que na 6 courrier ezali so lobi ke courrier ezali ba betio so outi 13 au côté 13 outi 13 au côté 6 batunyo est-ce que la 13 tiki courant outi la tiki courant te ba betio donc na éviter ba réaction na bi mama mbiaka obo koli awa bo koli na 13 bo 13 bien est-ce qu'il y a pas moyen bo dénoncer bato yo bato ba sala mabe na ba quartier bana wana ba bana oba bino koli si bana ba boti bana oba neve na bino est-ce qu'il y a pas moyen ya ko dénoncer ba na la police? Effectivement, donc ce qui s'il s'agit à ressaler le Gwandengwana est normal. On a que dénoncer bango, babuzo ba aussi là batika ba makambo. Mais na okeki likanisi moko ba konzi bazui soki kuluna 0 soki kuluna 0 ndenge na zoyoka. Donc 0 kuluna. Eza likanisa malamu ba meka ko redresser lisusu bana wana, ba meka ko zonga na ndako ba biloko oyo esila. Donc eloko zo sala lisusu mabe makasi mingi pona makambo ya lisu makasi eza problème ya électricité. Donc mulili koto yozo kende place eza mulili oyo bité bato bombane na coin. Oko sutuka ba bimelo ba botolo téléphone, ba botolo mbongo ba sala sengeli ba sala.
Donc tozobeta lisumbela makasi na bakonzi ya SNEL bameka ko revoir makambo pona totala bazongisela biso courant ndenge longo bani po babuzobo ekosila esika molili ezali esika buzobo ezosalama soki éclairage eza vraiment partout donc buzobo ekozala te donc voilà. Voilà, merci de Serouti. Je crois que tout le monde qui est sur le plan sécuritaire, tout le monde qui est en environnement sur le plan voirie, donc voirie tout le monde qui est travaux na biso oyo il y a route mettre coquet. Tout le monde ba do kanga batol par-ci par-là, ba kanga de aile gauche, de aile droite, ce qui quand il y a problème entre il y a 5 moyens engins mobiles et la sécurité et côté 6 et côté 13 et bien côté 5 exact pour na yo comme on ne ba do kanga ba tolo wana ba clôturer yo ko lo banini pour na dossier yo bon pour na ngai ba tolo wana bazotia nazomona pena importance nango te raison pour laquelle okoki kouta ndeti Sainte-Thérèse pour ya 13 boy donc faut baluka okendeka toujours makadam soko za moto za na ngambo 13 à côté cimetière donc faut ya boy oya na ndenge ya quartier 5 ainsi de suite comme à 13 soko za ndeti na avenue Manenga na maître Croqueur ndenge bakotia batol po okende na avenue Mwanza et comme très difficile donc faut que nous baluka sika bakangi batol na bon nazoma bien importance na ngote po na uti ko mona na route elengesa ba uti ko sala route ya Shaba wana voilà na mona sala kangaki batol te mais musale salamaki e comité national njili kaka nde mutu ba uti la so batol donc bazako bakisa lisusu to ya délinquance to ya insécurité lisu makasi lelo guerre ko zalem susu nde bakangi batol na ndenge ya quartier 6 côté ba Mayunda wana siko désordre déjà na ndenge ya 6 na à partir ya avenue nini Bantele Bantanga siko la police a quoi intervention ndenge nini azana ngambo 5 points ya na 6 et comme difficile et vous so ba luka kana ba tolo ko déjà comme ça si ba boni mutu ba sala sengeli ba sala donc la police est en retard donc eza so faute à la police déjà faute ya batu oyo bazo sala misala na bango beaucoup sala musala c'est bien bon mais na uto mona na Kasavubu na Shaba makadam salami ti soki côté ya même ngingi bakanga batol oui bakanga batol te kaka biso na njili ya donc c'est comme si bazana complicité ya kusala babuzoba oyo bazobano bazosala babuzoba on va bazana bango complice na bakulu na wana merci beaucoup Tony mingi de Serouti donc to pesika ka merci mingi na gouvernement na soni bazosala musala mais basala ndenge longo bane ndenge bazomemela ngo kokanga batolo wana bazobakisa nde to ya insécurité pona biso awa na njili par-ci par-là basala ngo to monisi bakanga batolo te kaka biso ya te soki bazokanga bazozwa diamant to richesse na biso awa na mabele na biso bazobomba biso pe mona te to yebi te donc ba revoir na kawana. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci vraiment, à la prochaine, monsieur les journalistes. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Je crois que vous avez partout. Donc, Bolandi, nous avons insert, il y a avenue qui m'a nenga aussi, avenue Mwanza. Je crois que maître Coquet, route maître Coquet, là, Bolandi nenga, maman va se plaider, maman va baisser des détails, non. Maintenant, la ville est calme, la station vraiment est très calme. Je crois que pour mon nenga, maman lobby. Naza na avenue Mwanza, toujours na quartier 13, tout ça fait awa pour na boyeba toujours tout me koyeba parce que to me gars le to baki to lobela sur le plan sécuritaire, to me lobela ndenge makamezo les na des quartiers, le to za toujours na 13 oza avenue Mwanza et kiti boyeti na C tout baki to tanga ba kombo ya batute donc ba o ba yebi bonga donc de avenir Mwanza bonga pas nous ça va te malade ndenge sur malade oui toujours a rosalisa yo to baki tour na njile tumba to za wana pona ko pesa bino information sur njili awa pona ba kombo batute tanga sute parce que bandeko balinga njile tumba nde ba kobenga ba komi ke bora biso na njile tumba koma kombo na njile tumba opesi pe au contribuer na opération $1 pour njile tumba télévision wana nde moni au côté na kata ya système na biso voilà nabike pour bitumba pour makambo itali bitumba entre 13 na 6 la situation vraiment eza na calme to miko tout normalement deux personnes na bandeko o baza kotoyo balobi ma 13 na 6 na mitso baza bolingo za eza kitoko balobaka esika oyo bolingo za te je crois nzambe azalaka vraiment te donc bana nzamba sola kondima partout bozali bolingo ezalaka nde oyo eza fruit eza soki bolingo eza mboka nde ezala kimia so bolingo za te mboka ezala kimia te vraiment merci na bandi bolandi biso na première partie deuxième partie to mekolo ya muke
na matali route na biso ya maître Coquet route ya maître Coquet o bazo nde bazo ko ya ko tia batol bazo tikanga batol vraiment je crois que bandeko ba mo nde bazo sala pour na ko ya ko sala macadam ya ko kanga batol partout mais na yebite vraiment citation na commune ya Njili vraiment pour l'instant quartier 5 quartier 6 pour nous les kango moyen exaté au les quartier est-ce que babilo wa batol wa kanga batol wana est-ce que cause des gâtés tango basala ka échangeur est-ce que kanga batol to éviter mais to éviter ko kanga batol wana batol est-ce que et cause incendie des gâtés cause ba des gâtés est-ce que sur le plan sécuritaire est-ce que et mata to la sécurité pour kanga batol to éviter vraiment donc ce qui est-ce que au Kangabatol wana eza façon ya bango ya ko sala macadam ou pas to éviter pour route yo so ba kangi batol to insécurité et comme tout élevé parce que délinquance juvénile et que matasu parce que batol wana batol il y a pas de route il y a pas moyen de passer ou que ne route na ngambu ya 5 ou comme na ngambu ya 6 to éviter ceux qui nzela ngo zandeni parce que to ya délinquance juvénile et que mata pour muke bukangi batol muke bukangi batol muke tol ce que tol wana nde est-ce que na moyen tol wana est-ce que bozo susu ya komeka ko masato ya délinquance juvénile ou pas parce que baimboka obolo baka batomboki bakuluna bana mabe bato bolobi na bango bato mabe bato de kangami parce que pour na mona 5 soki mutoza na problème RT 5 est-ce que dû par la police et ko 4 ça peut contipe et na quartier 13 bien et na 5 il y a pas moyen de passer parce que engin mobile moyen écota ils ont pour l'intervention parce qu'il y a trop de routes barrées la circulation vraiment est barrée aucun ne bouge pas kangi tol to éviter vraiment na bike to ko mo jeter vers la fin na biso lelo yaki mo mukie ya komeka ko kita awa na quartier 13 pour na komeka tala merci na M Kamba Gisila voilà na sapenga mo hotel na moni noro mo atemi ko to azabe vrai noro le na biso si ya moyen noro ko poussa na moi mukie moi mukie noro bonsoir. Oui bonsoir. Comment on a s'il vous plaît? Moi je réponds au nom de Trésor Nsango. Donc, tout ça, on tourne en caméra s'il vous plaît. Tout ce descente à pour il y a deux événements qui sont les cas na quartier Nabino, quartier 13. Premièrement, toujours sur le plan sécuritaire, il y a quartier Nabino, quartier 13. Donc, awa entre quartier 6 na quartier 13 et comme des zones rouges. Donc, moi, je compte à connaître pour na yosa gêne, yosa noko le rôle abisso na baka wana koyoka bongo. Ben impressionnant par rapport aux années. Oui, merci. Premièrement, Naza passager parce que Naza habitait à quartier 5. Ouais, 5, 6, 13. Ils ont le famille. Yes. Parce que Betty Nanga Salango a 13 na iti bosomi. Ils ont mis sur reconnaître un peu moins église toujours côté Mikolo ils ont kinkele comme Ananzila c'est pour ça on a approché vers vous. Bon. Comment on a magamone aux les cas ils ont peine tournant. Donc comment on a jeune koluka guerre mort d'esprit entre biso na biso c'est pas bon. Donc mais na surtout wana ils ont kaka et pas ya gouvernement ne mutaza censé ya ko si salika mwana nyonso parce que biso wa jeune et puis ça se passe il y a mona muninga mo bazokisa ki pa muninga mo pa le kanzela mo songolo paka et ça bena kitokoti na ko mona ndemo c'est pas sécuritaire. Voilà mais au plus ba réaction na yo selon ba réaction na yo ba détail ils ont malamu te pour na kotala mai oyo bazo construire ne bazo sala route maître Coquet ne bazo kanga batol pour na yo est-ce que ba mimo comme ça le biki na matsato ya délinquance juvénile oyo ba koluna et comme mabe na ba quartier ko bunda pour na yo kolobani. Non, par rapport à Kokanga, Nzela, Batol, Wana, les agréables ont dit à Magamona pour comme il a place sous grandiose, les Kavamon, un peu comme Ninga, les cas, mais comme c'est moi couloir, vu que Magamona est un peu baranki, mais on peut facilement. Mais ce qu'on l'État a Salango le plus vite que possible pour Nzela qui est moins rapide. Tout le monde a l'État, ça va dire au Kangabongo, au moins la Kena Bango, le laisser bâtir mon gars Nengola. Mais ça va dire la rapidité, mon beau son pas calme. Et vous savez, parce que ça bien, tout le monde a un peu vision autour de la Kalake, et ça est prévu. À l'époque, le président Moussoukou Baleka, il y a la liaison au Maître Coquet s'intéresse et qui ne peut pas servir. Mon imboka lelo, il y a son réalité. Le mboka commis, tout commis dans si habitation. Donc, l'habitation, parce que moi, je vais pour la nuit, tout commis, tout aussi peuplé. Tout le monde donc, Nzela et ça, on a Nzela de l'Ongra. Pas si Nzela et ça qui bloc où musika maman boya bloc au teka, je vais pas gendre que luka, papa pas luka donc Nzela et ça primordial pour mboka avancer.
Voilà, merci beaucoup Ndeko Trésor pour le quartier nayo pour tout soukanayo pour le quartier nayo sur les plans sécuritaires ils en ont 5. Oui, quartier 5 c'est pas sécuritaire. Ils s'appellent à moi nous saluons parce que 20 ans ils ont 20 moroboyé, ils ont sillonné partout. Tout le monde était dit même mais balem Mbappé ba commune moroboyé, ba commune intellectuelle, j'ai ba bien sur la commune ba sapé, ba tout le monde moi azamo bien donc jamais pas robunda. Donc c'est pas bien commis donc il y a pauvreté, la souffrance. S'il y a des emplois, l'État crée des emplois, ba jeune ba okende luka, au monde qui resta là que ba tu va luka pe na ba tika ba rando wana. Parce que vendre ba moi ba sabine ba tongo, c'est pourquoi Asa yelo remonté, asa yelo remonté, asa pourquoi faut emploi. En tout cas, moi fille mo bobe, petite mo bobe à déranger rien ce que monde qui ala yelo ko c'est zati. A lukanya ba moyen mo so le pakala. Donc l'état plein faut asa la ba bloko misala eya banzela eya au monde qui ba bloko na estina na ngo po musaki ne musala bani na ngebunda pona lukani. Mais c'est la mission na uti mo job na mo ko na uti na timolo mo muke na mo ba fuina na ngeza kati na yemo na mo pepse bo salaire vous monde na ke pe na école mo na tanga iti mo sommer na mo 20 dollars ki non na kuda na préfet bana ba ni vétéran général mo 25 ngoyo tika peta tanga non mo ni teke na za le sana za na ngoti kuna bo benga na mo o mo na ke pesa ba bulu mo pe ma benga pe na za mutu na ko tala kama ba ninga te to tala danger oyo to courir pour la pauvreté. Voilà, merci beaucoup Trésor, à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour la réaction à Ndeko Trésor. Je crois que Ndeko Trésor a lobby à se plaider concernant donc au Balobara donc abi manque ya boulot, manque ya job ne bandeko oyo ba ko sala musala ya swanaka musala ko bundaka ne manque ya job là selon nga donc elonga na kolobaka ka to meka mukie na bandeko bo tala biso donc dans nzela etando mboka et mataka jamais yango moko oyo za commune ya Njili ba ressortissant ba za belé ba situation ki ngani za belé ba situation belé bo sala ta ba centre pona bandeko yo ba yebe logote bo encadrer bana wana oya délinquance juvénile ba ba mabulu ba itomboka ba yebe logote ozi bato lobi yo osala ngani onga na yoko la menuiserie yo kende boye otie bango boye oyo osala nini onga na yoko la maçonnerie kende boye sala boye là osali ba centre d'apprentissage bandeko ba longwa na même matali oswana ko bunda pour luka mo lokoto asala bongo parce que mboka tambola bongo na ba organisme ou bo créer ba transport urbain bandeko ya poto ya commune ya Njili bo créer ba transport urbain pour na ko soutenir bandeko ya Njili bo di transport botango Sainte Thérèse ki mbantseke bo zuka bana ya quartier 13 wana o basala mabulu be bana 6 mo jeune mo basala mabulu basala le côté aussi bango lobi yaka wa zalana awa oyoksi bango ta bapusa mutuka mwa muke okomona oleka ngam 17 ezate parce que abiki na transport nanga na osala o mutuka oyo ezo sunga biso na même atali déplacement na obula nanga na ozo mambongo nanga là c'est mieux okomona ba jeune ba ko longola na masolo etali ko swana ko sala ko bunda pona nini ba ozo mwa lokoto. Vraiment nous sommes arrivés à la fin. Merci à celui qu'on appelle hein o insimananga toujours donc vous êtes belé donc tobaki le temps à commoter mais merci à celui qu'on appelle tous ces boys qui nous ont dit pour la caméra na yo na pesio merci pena bandeko ba soutenir Njili Tumba donc merci na Patrice Bimbili na monaki acte na yo pe geste na yo na ndela ya moment na biso merci na maman Lydie Samba merci na toute la famille Samba na bossa binoté donc moment na ngana na l'hôpital donc vous arrêtez pour na kotia parti na bino donc moi 1 franc moi 2 francs pour na on a soka ba joka se rétablir merci na papa Dati Massamba bande retour au Yabiso, vous avez un abisso près de loin. Là, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Pour un abino, tu toujours tu recotes à Cointi Coin, tu recotes à Cointi Coin, partout tu recotes pour un repère Sabino, ma réalité, ma information. Oh, il y a commune Njili. Quant à moi, je dis merci. On se retrouve à la prochaine émission. Au revoir. Ça, c'est verbe être, c'est Bruno Mandiango. Frappe fort, non violent.